Ma mission TV, le miroir du monde. Nous allons prendre des dispositions juridiques pour saisir les cours et tribunaux pour être Ndeko Janine Mabunda à Samba. Mais après, si je peux sa précision, la réponse na mituna ya bandeko ya diaspora ya mboka Londres, tomoni awa ngoma Kinshasa batu ba se comporter na ndenge lokola bana mike militante militante ya là il ne parle pas voilà. Président il a répondre la en comportement oyo Ndeko Janine Mabunda asali vis-à-vis na chef de l'État tobengango outrage. Président de la République a tikala ko lobate ki a ko dissoudre le Parlement. Je pense que tout le monde a étudié le français. Mais lui n'a pas cette intention-là. C'est-à-dire vous êtes en train de pousser quelqu'un à réagir sur base de tel ou tel article. Derrière la haute trahison auquel Ndeko Janine a évoqué, c'est la décision du président de la République. Dans l'ordonnance présidentielle, Azi, yo député oyo ko bimso créer lokomokobo pour empêcher ko finga mokonzi mboka kolongola même na makambo mokonzi mboka zo loba yo zo kenda côté. Ça crée un problème. Kaboun quand il a parlé, Kaboun moi je ne suis pas on blague pas avec un chef d'institution comme président de la République. Nous disons que depuis Bazali, dans l'Olenge Wana, ceux qui vont continuer dans les jours qui viennent. MLP, en tant que parti de masse, doit prendre des dispositions. Un bon jour, ils seront encerclés. Mais les Kambo Mabele, Basakana Nangote. Les Kambo, on est aussi à Tenas, on a pété, Ndeko, on a pété, on a pété. Ndeko, ne menace, mais à perdre combien de biens naïe. Ndako naïe saccagé. Tozoloba Ndeko aza malade Olanda ki intervention ya Ndeko Frank Diongo abande ko senga na mokonzi ya mboka mpe ba institution nyonso oyo basali makambo ya droit ya justice bala na Ndeko na manasemite. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na babola nyonso mbote na bandeko oyo balingaka émission na bango bandeko na biso na mikila poto ba diaspora bandeko na biso na 26 provinces pe ba oyo ba accompagnaka émission na bango po ba se retrouvaka na bandaka na mapinga mboka po ba ko batela ekolo na bitumba surtout na ngambo ya est courage pe coup de chapeau na musala bozali ko sala pe na bosa na raté ba policier ba ko batela ka population butu pe moyi na pesa ka mbote pe na bandeko na biso to bengi ba enseignant o ba ko sunga biso ba étudiant pe bana na bakelasi na kanisaka pe na ngambo mususu ba minganga o ba ko batela biso atako bazana mouvement de grève to ko senga ete na mbula matadi emeka kotala pe situation na bango po ete tozwa ka santé ya bokolongono ya malamu bande ko balandi lisusu ba mama bipupula ba mama na tongo ko kene kuluka mapa ba chailleur ba débriard biso to liaka na kala technique po ete to bikisa ba famille na biso to liaka na to du jour atako dollar ngo ko mata émission na biso ba bola yango e bandi bande ko balandi actualité oblige boza kolanda mobembo ya mokonzi mboka na mikili ya poto atamboli lelo na Londres mokonzi mboka pe azalaki liboso ya ba Congolais diaspora atalisaki makanisi na surtout à Banton rompu na mituna ya population oyo bazali kuna pe a répondaki kasi to komona awa na ngumba Kinshasa ba réaction zali à gauche à droite na ba état major politique ezala na ngambo ya parti ya topo de globa ya coalition bande ko coalition FCC cash ba réaction surtout na wetali bango ezali makasi senge to benga pe bande ko mususu o bakendaki maponamité bande ko batalaki bitumba ndenge zali ko kende ba ete biso to se retirer na maponami poto boyi ko kota na makambo ko mema biso na milinga mingi alobi bande ko bazalaka na mouvement lumumbiste progressiste ya mwana mboka Frank Diongo lelo to yambi ozali communicateur ya MLP mwana mboka assistant Jacques Ngei ozali communicateur na ngauta koloba po ete to tuna pe na ngambo na bango ba ko kanisa nini atako bango bakendaki na maponamité mbote mwana mboka Ngei. Oui, mbote Ndeko Flavien. Bonne santé d'abord ya parti Nabino MLP. Parti MLP, parti ya mwana mboka Ndeko Frank Diongo ezali malamu eko tambola ndenge mibeko mboka eza kolinga et parti wana ndenge olobaki ekendaki maponamité mais parti wana esila iko décider na moya lelo ya ko soutenir Ndeko mwana mboka Félix Tshisekedi po ete to pesa penda moya makanisi na biso po ekolo ekende liboso eloko nde ezali important epa na biso tozala na mboka na biso kozanga mboka ezali problème yango wana
problème où tolobi ya mabele eza problème ya kosakana te yango wana biso tobeta toujours c'était ya kosangana tout autour ya moto azokamba to pesi ide na biso po matondo mingi. Alors lelo yo mokonzi mboka na mikila poto akosolo na ba journaliste ba panzi sango akosolo pe na population oyo bazomi kuna to benga ba diaspora atalisi makanisi na ye kasi na ngambo mususu tozwi ba réaction à gauche et à droite. Bino na parti mouvement lumumbiste yo zali communicateur mais na niveau na yo pe tango kolanda ba réaction à gauche à droite makanisi no zali en 2-3 minutes. Oui, ndeko journaliste mobembo ya chef de l'état pe kokoma na ye devant bandeko ya diaspora ya mboka Angleterre kuna na Londres asangana kina bango basololaki face na mituna ya bandeko wana oyo etungisaka bango. Le chef de l'État, en tant que garant des institutions, azalaki une obligation ya ko répondre pour bandeko ba longwa kati na boyima yima bazwa bongo éclaircissement na ba question ou yebane ko tungisa na mutu na bango. Mais après sima ya ko pesa précision pe ba réponse na mituna ya bandeko ya diaspora ya mboka Londres tomoni awa ngoma Kinshasa batu ba se comporter na ndenge lokola bana mike même ba oyo bazali ba chef ya ba institution ya mboka là nazali kotanga komo ya ndeko mwana mboka mama Janine Mabunda que je respecte beaucoup mais akamwisi biso akoti na agitation makasi et loko wana esepelisi biso te bandeko ya MNP bana ya Frank Diongo que komona muto ya zali kati na lisanga na libala oyo azo kamba institution ya monene bongo akoko réagir lolenge bongo na mokonzi ya mboka makambo ni tungisi non makambo président national a tenu point de presse a pris ses positions exact par rapport devant ma journaliste on a kotalisa na otali dissolution ya parlement to lelo ko alingala ko dissoudre électrique ko boma parlement pour na kotia parlement sikato pe makanisi wana ndenge ni mibeko esengi esalema na constitution eloko nini mama na sali ya mabe ndeko journaliste nazali ko sembola na bandeko mosusu nazali ko sembola po ya koyebisa ba mboka comportement oyo ndeko Janine Mabunda asali vis-à-vis na chef de l'état to benga ngo outrage na nazo koyebisa yo que biso batu oyo tozomona ke mwana mboka Félix Tshisekedi azali na makanisi ya bien ya kotambwisa mboka mais bango bazali ko faciliter bango ye yango te eza na kati ya parlement respect ya vision na ye zo salema te et nous considérons ça comme étant outrage. Nous considérons ça comme autant outrage. Nous allons prendre des dispositions juridiques pour saisir les cours et tribunaux pour être Ndeko Janine Mabunda. Permettez-moi la comportement à Saline. Malobani a lobby tungisi baimbo kalokola bini population. Yé a lobby que chef de l'État a sali la haute trahison. La haute trahison, pourquoi? Parce que le chef de l'État a violé mon bécoli konzi la constitution que ya kokende kolobake a ko dissoudre le parlement. Mais non, président de la République a tikala kolobate qui a ko dissoudre le parlement. Je pense que tout le monde a étudié le français. Il y a eu une condition. Président de la République a lobby si sous ezalana makoki mpe makanisi oyo pesa président de la République ndingisa ya ko dissoudre le parlement en cas de crise. Mais il y a lobby pour le moment crise ezate. Mais ce qui blolenge oyo bandeko ba ko tambola, blolenge ba ko diriger, blolenge ba za ko se comporter na parlement, pe na gouvernement ya ko saboter ba action en chef de l'État et continuer bangonde ba ko tinda ye. Mais lui n'a pas cette intention-là. C'est-à-dire vous êtes tenté de pousser quelqu'un à réagir sur base de tel ou tel article. Mais il y a l'hôpital qui a violé à cause de ça. Mais s'il vous plaît, est-ce que crise entre hier na bateau na gouvernement pour la condition du parlement faut crise entre parlement na gouvernement. Mais je prends un exemple. Je ne parle pas de l'exécutif. Je parle que la façon dont la makamondeng ezoko kende. Ceux qui bozali net na ministre
oyo azali ko travailler azali ministre d'État mais bato mususu oyo ya côté wana bazali kopekisa moninga po akota et même na niveau ya parlement oyo tokozwa nete un député na ordonnance présidentielle azui yo député oyo ko bimso créer loko moko bo pour empêcher kofinga mokonzi ya mboka kolongola même na makambo mokonzi ya mboka zo loba yo zo kenda côté ça crée un problème et le président de la République vigilant qu'il est il est un bon visionnaire. Il a dit que ceux qui makambo ya boye ko kende, voilà le lenge nini boko poussa ngapol. Mais il n'a pas dit que y a ko dissoudre le parlement. En tant que présidente de l'Assemblée nationale, na grade oyozanango ou fonction ozanango ya ko kamba institution Assemblée nationale. Ce qui au moni les kamboza mabe yo ko kende vers mokonzi na yo okoye bisaye voilà. Mais ce qui est plus grave, il ne part pas dans ce sens-là. Il est conférence de cash Jean-Marc Kabound devant bateau. Permettez de même ordre d'idée. Permettez de accueilli à Sangisi de journaliste. Pour Yakolobake, le président de la République a violé la Constitution. Et ceux qui toquent Bongo, Toko Salaye, a sali la haute trahison. Derrière la haute trahison, qu'est-ce qui arrive? Derrière la haute trahison auquel Ndeko Janine n'a pas évoqué, c'est la destitution du président de la République. Vous comprenez comment est-ce qu'une personne pour gérer va se comporter comme étant militante. Là, il ne parle pas de président. Il y a à répondre à la l'Assemblée nationale. De presse où il y a organisé qu'il est le Eningisi Mokili, tout comme on a réaction à gauche à droite, mais tout comme il y a état de droit quand même s'occuper mon totamoli mabé mi be copé de nasima. Mais mon tout le nanga ngaki ko zalabo. Tout le monde qui ne connaît Jean-Marc Kabound, où il peut aller na bureau il y a l'Assemblée nationale, au père le baquet était bakoye ko la konagé na mai. Ceux qui bameki Azalaki peut déjà investir nani député et puis président la présidence il y a l'Assemblée nationale. Il a cité le nom de qui va nager sur à lobby bande ko FCC avec clair. Ceux qui va continuer bakoye ko la konagé mai. Au cas ça n'angam pas qu'un exil. Alors est-ce que peut aller madame la personnalité parce que vous allez la partie au pouvoir et à Félix Tshisekedi je peux attendre que peut Oloba Maboun de personne c'est coup sur coup. Non, ce n'est pas coup sur coup. Ce qu'il a dit et ça manque de respect. Non, Kabound quand il a parlé Kabound moi je ne suis pas Flavien Soko Tika télévision Zangonga ko benda ngai na télévision Zangonga. Mais tu n'as pas population. Ngana za moto de PST. Moi je suis un cadre, un communicateur du MLP. Naza Koloba makambo etali mokonzi mboka. Mokonzi mboka ça seulement pour na IDPST, aza pour na batunyos. Je ferme cette parenthèse en disant que quand Ndeko Jean-Marc Kabound Aloba qui est loco atanga kombo ya FCC, il n'a pas cité le nom de quelqu'un de FCC. Tu ne peux pas me dire le contraire. Atanga kombo anani. Mais quand Janine Mabound est tenté de parler, il parle du président de la République. Quand le député Nawej, quand il parlait au nom du président de la République. Aux autres comprennent nous n'avions pas vu ce genre de comportement au niveau du Parlement. On ne blague pas avec un chef d'institution comme président de la République. Nous disons que député Bazali, dans l'Olenge Wana, ceux qui vont continuer dans les jours qui viennent. MLP, en tant que parti de masse, doit prendre des dispositions. Un bon jour, ils seront encerclés. Je vous dis ça. Parce que l'ingé changement et le peuple ils doivent venir jusqu'au Parlement. Et on a quand même institution. Donc les députés vont encercler. Ok. Tout le monde a déjà il dépêche pas qu'il n'a pas encercler les députés. Et ça mouvement tout ce monde a mis sur salaire MLP bon. Tout le monde a eu ça les masses manango. Beaucoup de kati bon nous beaucoup on a place sur les militants et parti. Tout le monde a alors mais ce qu'on a été le 24 janvier oyo tout commémorer qui une année, il y a pouvoir en place. Le 24 bon, le 24 janvier, auquel Kanisi Keto Salimou la moko y alternance. Moi, Namboka Franck Diongo, à Lobaki Yango, à Salaki point de presse, que Eloko Ezali, pour Nabiso intéressant, Ezali imité Amboka. Et là, c'est important pour nous. On a de gauche à droite pour être battu au Sanganato, Bossana Mabe Nabiso. Et là, c'est important et les Congolais à se retrouver dans Mboka Naye à l'aise alia. Les lots qui battu Yibi Mbongo Boy, Lobi battu Yibi Mbongo Boy.
bandeko oya FCC baki ko présenter budget. Il y a 6 millions de dollars. Pour n'a rien qu'une seule journée, il y a les 24. Biso batu ya MLP et le mona mokonzi na biso Franck Dongo. Tout suite au lobaki ke ekoki ko simbate. Et nous avions lancé le cri d'alarme au président de la République que eloko wana esale maté. Parce que bana mboka baza ko souffrir batu bafutamite ba salaire za déjà mokonzi mboka boni 6 millions déjà biso ezala biso nandeko Franck Diongo oyo azokamba biso nationaliste que nous sommes toko participer au logo wana te et makamba ba vacabon politique biso toko tango dans les 24 toko kende te comment soutenir Félix Tshisekedi boli boko soutenir mais les 24 oyo kosi l'année boli boko kende mais la année où toko kite za alternance to yango na PTT alors les 24 boko kende te yo kande ko Flavien mais likambo mabele basakana nango te likambo oyo tozi alternance to yango na PTT ndeko abila pe apesa ki na PTT Batou ba koufi de toute façon qu'on s'acanate. Il faut aller passer à la méditation. Donc, la méditation, et qu'on se mette dans la place pour avoir des réjouissances. Non, ça ne va pas passer. Et nous, MLP, avec qu'on s'appelle scénario, donc ça na scénario bongo na Ndeko Flavien on zela na la population ti d'égalité motu na babola te dans la à l'aise na comme le moment on sait moment boya na yo qui déjà les camarades mon na ça la déclaration na ezali scénario te il y a ce que nous appelons les cris d'alarme à lancer cri ya koloba pasi na ye o ya zanango Ndeko Flavien ozali journaliste ya monene na mboka oyo yo yebi combien de bato bakufi na simane mwana se Okoko bossa na nti ko sana mémoire. Oui, comme président Gaboui. Permettez. Bakufi na ba Congo combien? Et belé. Ndeko ne menacé mais à perdre combien de ba bien naye. Ndako na ye saccagé. Tozoloba Ndeko aza malade. Olanda ki intervention ya Ndeko Franck Diongo. Abandi ko senga na mokonzi ya mboka. Pebe institution nyonso oyo ba sali makambo ya droit ya justice bala nandeko ne monansemité parce que yé ake ko vivre ake pa na ye ayebi réalité soki bolandi yango boya ko kangaye au contraire ndeko azobela mais voto sale faut to lukambo na so senga non ndeko azosenga ezosenga na ndeko yo okende ko assister ye puisqu'il a perdu beaucoup de choses donc on me troublé. Voilà. Beaucoup de choses. Et ça demande à ce que Tosunga Ndeko à se retrouver. Ne bobe bisi bilo connaît belé na régime ya kala. Ya ngwa sengi pouvoir bien comme président de la République Félix Tshisekedi azong se barba. Non bo comprendre yo sala kama ben ndako na bana no pe basala. Mais na comment jamais Olim saka bangote. Ah bali mais ça. Olim saka te. Pendant qu'on c'est parce que monsieur Sina vraiment en une minute de gratuité enseignement quand même vous saluer en gros. Mais gratuité et enseignement. Je salue gratuité et enseignement mais il y a un point négatif. Et auquel dans sa vision, il faut gratuité enseignement. Mais les écoles conventionnelles catholiques, ils doivent voir avec le cardinal et les coordinations des écoles conventionnelles catholiques à travers toute l'étendue de la République. Les écoles conventionnelles catholiques, le long de Flavien, Bazako appliqué. Je vous dis, on chasse les enfants, il faut payer. Plus de 400-500 $ que nous payons. Mais vous voyez bien que l'Église catholique est l'école l'État congolais qui a gratuité. Mais c'est pour cela qu'il faut faire souffrir la population. 100%, plus de 60%, il y a des écoles catholiques. C'est pour ça que nous avons lobby que la vision de peuple congolais que niveau d'enseignement est à la gratuité. Il faut amener l'Église catholique tout solo là. C'est vite parti de la FCC pendant le programme de Kabila pendant qu'il est malé mais pour Félix c'est quand le besoin se présente. C'est à l'intérêt du peuple congolais. Beaucoup boyangote. C'est pour cela que le ministre des Finances a repéré ça. Merci beaucoup. Bande ko balandi tozana suka émission na biso donc tout côté lobby na masola sika matondo. Ma mission TV, le miroir du monde.